Voilà, très cher internaute, bonjour, bonsoir par rapport à laquelle, par rapport à l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous à la maison. Bienvenue dans votre belle émission Fula, voilà, Fula et Fula Rabatou. Tous en TV Nabino Bolinga Mingi Congo Fula. Déjà à la présentation, vous avez votre humble servante Leia Yoa Étoile, autrement dit. Aïe, première dame de la presse, voilà. Première dame de la presse, Bosona Bino, Amemene Bino, Moko, star. Tokendaka, la trindénité star, ya Mboka, na biso Congo. C'est biso moto, bako valoriser, bango te, to ebite, banani bako valoriser, bango na ba place na biso, voilà. Moko, star, ya Mboka, oh, tout de suite là, bon, mona ye, aza juste pemben nangai, nde to meko solana, lelo, par rapport, ya mambo, belé, ya vina ye. Par là, je dirais déjà merci à Banque mondiale, exemple à suivre, mon boss Banque mondiale, exemple à suivre. Merci à toi, merci à Miss Maria Babi, moi c'est à na ba Londres wana star ona yambaiza oyo senga oyo lingaka na kombo ya Blaise Mabanda. Voilà le président Blaise Mabanda, ça il y a pas mata comme président. Voilà, je disais déjà bonjour. Bonjour, na longwa tout président, na tikela président, moi na ngala tikala na ngaka Blaise Mabanda vrai zoba. Kizenya batu nyonso. Ouais, groupe nanga même mutu mususu nda za président ou dirigeant. Est-ce que c'est président déjà za numéro 1. C'est déjà numéro 1 déjà yo bio za président comme ina. Nga leader. Leader. Te nga ce qu'on a za président, te nga leader kaka. Voilà la simplicité. Très sympa, nga za sympa banda kala. Sympa. Leader wa futara ba bactère na ye. Déjà. Bon biso Congo ezala ratio mutazolo makambo eza vrai. Et comme inventa. Tema mabe. Ba comédien muso mitema mabe ba futara bactère na bango te mbongo ekoti bazo lia bango moko. Yango mo nzambe mo ya pambola bango ezate. Neti place au ta. Ouais, ngape place na wota batika lo pianga mbongo te. Joie moi ba relation. Ba relation aussi la kala. Pour ngele ki mo bambule belé. Nazana li sala ngomba bambula, nazana maître pai bambula. Ah, relation maître pai on a tika na wezaka ya ba comédien. Li sala ngomba za li souté, yo tanya sot ba. Kasi on azolo batisko na talaka na longwa pa li sala ngomba kala. Ba relation na yeba li sala ngomba wana na yeba te biso ba kenda wa. Tout ça là on lui souté les. On soigner bien te pour ba kende relation za lo ba. Te za bongo tellement temps et leki trop. Là bambule leki belé. Monsieur va voyager, monsieur va kenda, donc tout le monde en a les souhaité. Mais la relation quand même président nayo ancien président nayo Mbuta Masebe o ça et si kapenda bima makasi to lo ba président na bien. Oui, ça bien. Voilà, pas trop de polémique hein, tout sur la ka bonga non kama solo président c'est trop solo là dit. Ok. Merci beaucoup. Merci pour la permission nayo to solo là et dans kama solo président. Non kende moi direct hein par rapport à net ba sengio po obunga. Linko leka net ba biso linko leka te ba concernant ba confort obunga ça dit à quoi déplacement te ezaki ka dit à déplacement pour nga pena ba mission na boya te nga même mutu mo bandi lelo ka so aye to sala na boya te pour na ebi valeur na bino tant nazaki na succès te na bande ko luka bino na luka la passe msuku to ba okosa ndeti type mo bo elanyo yo na bosani combat type ngaza ndeko ya bosange singa epinda be mission o singa te azali azame na bosani mwa muke na singa be mission ba boya bon na comprendre que ezaka nango temps makambe ezaka bongo c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal ezaka nango ndenge wana bon donc nga be mission na leka nanga ngai mais ezaka que na saki déplacement moni comédie faut que voyager comédie faut que voyager ba place on pose voyager ça la spectacle pe ça va spectacle parce que ça na besoin moi na ezati na voyager na kena ça place mo 1 mois 2 mois 3 mois na ça na ba spectacle été na betaka ba matolo te
vraiment ba spectacle so tout les gens et biso combien de spectacles dans salle na Lubumbashi miso ko to na vidéo exacte donc na boulot na ngwana na voyage qui na salle ba spectacle na ba milliers ba congolais na ke ba Lubumbashi na ke ba Kasi na ke ba Kolwezi na ke ba Zambi ouais na tamboli penza pour ça na penza ki na tambola pour bato ba benganga trop et silika ate na Rwanda ba bato ba benganga salaka Rwanda Uganda nena za na téléphone na ngana za bata ba Rwanda na ba fana ba Rwanda belle do ba benganga trop ba benganga trop ngo beti solo tamboli otangeli biso ki sangani te biso to yeba fauza mambo ki sangani oyo be mama ki sangani wapi pour publicité ba panda mais yo boma bato ba bala ba te belle bon ki sangani fallait na ya ba fanatique ki sangani na pesi mbote moi contre tamo epesa maki ils avaient fait que nous allons les 30 mais bah reportage qui en gros par rapport à la fête moni fête en boca qu'on peut faire les canons méditation koto peut fête en boca koto peut marter fallu le fallait tambola il fallait qu'il y a ça la soulèvement populaire et on moni to dosagi nano total ndenge makambo ngo le capo confusion ngo kota kaka bato musuba ya spectacle musuba ya soulèvement moni ngane mama wezala to vite to tigana no makambo ngo leka mais ba date ko ya ba mois ko ya to ko ya ko sepelisa bato ki sangani parce que naza comédien le plus demandé pour le moment ba o ba sala ba succès o bozo kanisa wana ke ça c'est ba senge pas été oh neti mais siko mon makambo ngo bino sikoyo bon balobaka bayebaka nzete na nzete na mbuma nango quand bolobaka ke mutu boya zo sala succès o mutu boya ko na ba téléphone to ko bando tambola no banda wa place to zano wa ti na limeta ta na première ba tinyo to kutana ba ona nzela bazana ba téléphone ba Android to bando yebisa ba mbola accès so ba vidéo ba comédien bozana na ba téléphone na bino o mona ke Blaise Mabanza ka top on est le Blaise Mabanza yo za téléphone Android Ozana vidéo na ngata moko te kuna pana mais ya na côté liete pour nous ba ko te na côté liete star voilà moi je le valore ya na banga te zela ya nani ya Kristo zana mobiki sozana c'est pas ma vérité nzamba za likolo azomona ya mo Kristo ya mobiki sozana ba question yanga te ya lianzo zana ba question yanga ya ba réponse ya yo ba question yanga pardon ya nada ndene biko zana ngo nada ndé alandanga mais nada ezanga te on est tel nango ka Blaise Mabanza bi ye après na vidéo ebele même nga na téléphone na ma vidéo ya nada oui que voyage où tu comme monoko hein oui pour na za na bo mo nzamba batela nga funa za monoko comme on kufa monoko wana ezali so te même mbongo eza musala nga so na sali na zwi mbongo mabeza te do yo sepela ndeko no moko boye asaka musala bafutaka ete yo sepela non sepela ah Monique ba question eza yo ba réponse yanga menga na komo tuno pe ba question tuninga pona réponse sepela batu po mutu moko te alingaka ndeko nazo sa musala bafute voilà donc eza ndenge wana nzamba lingi to za na bolingo batu baza ko sala ba bika lelo soki ba congolais mona batu baza ko loba to eza pona nini po ba misale belé batu ba sala na Congo wa ba futa maate ozomona et pas ba chinois ba ndeti ba chinois mitema be ba futa batu te vous comprenez tam so ba futa mbo mo mukezo ko kate suye na biso ezala to mona ke ba ndeko tout ba congolais nyonso place nyonso sala azo sala musala na ye azo so pe mbongo malonga ne ba député bazo bazora ba 13000 biso peto landa bango ata peme le ke kareza na mulai bango bazo ba 13000 biso na uti na fui d'ici là so tuni komba député moko ni ba yebi na bango yeti na fui d'ici ko ba combattre ba linga bango te c'est normal te ça ka pona ba combattre te mais na ba par rapport ya koyebana ba linga bango te ba bango ba député na biso ba so ko tuni ata moko na Zambie to na Zimbabwe to na Tanzanie ba yebi bango te mais surtout ni Blaise Mabanza ba yebi parce qu'on a ngai na ba député na na sala le kumu ya mboka na biso RDC mais tala ce salaire bango bazwaka biso ba droit d'auteur ezate maratro
On a fait besoin de la ministre de la culture, bon mais qu'on soit là, mamboana. Toloba déjà makambango, bayo kaba kipara na bango bisote boto sa aboni. To vivre kaka na ndenge ka ya nza, to vivre kaka na ndenge ya nzambe kaka. Vous comprenez? Blaise Mabanja otamboli moi trop fruit du site bête la bisona nous va discuter nini. Okutani nango na ba tourner na yo uti mais que bête la bisongo to mekoye ba discuter ni po baninga mususu pe lokola yo to pe ba ndeko na yo ba comédien ba ko beta pe tout si ba on ke ba place na ko nyata te po ngana sieta ki ngana koya ki ba discuter okutani ba difficulté na kutana ngo surtout ya makasi za langue langue vraiment epesi ngai pasi makasi moni bandeko bazotanga vraiment to tanga parce que nga penza en tout cas langue ma place msona comme baba nazol bana ba signe vraiment donc langue penza et pesa yenga pasi surtout ba pays anglophone baza ba pays moko ba mité à mabe ça effort yo ba tambote na français ba linyo ye bangote donc ba ça l'effort ta ye bangote mon biso quand même tous ça pays moko francophone mais tu yebi quand même mbote ata en anglais ezali how are you hello sali how are you bonjour tu yebi yango quand même vous comprenez mon to so bi na yo how are you ozongisi I'm fine tu yebi yango quand même mais na lo ba en anglais te mais na yebi quand même mbote en anglais mais bango na bonjour bali ata ko yeba c'est ba mité à ma bé donc attends bonjour balinga ta koyeba ta bonjour te difficulté à langue et puis difficulté monsieur ezalaki ya ba mboka mususu to kendaki na bis hein ba mboka mususu to kendaki na bis ezaki boumeli na nzela donc masoko esali bino pasi donc bon difficulté artistique te côté wana ezalaki te côté wana pesa ngai ngande mona nga mama ngala za monstre ya spectacle banda ba spectacle non rata spectacle te comprendre le ba que ça spectacle ngo bato ba koti na bango te mais c'est na matina scène ça peut spectacle mo pe bato ba kota oui et ça la mati zara wapi wakana kisasa na bosani place mais après quand kisasa c'est un spectacle monde sala pe na batu bayate to zeli pe na batu zeli batu pe rien batu bayate bito poussa na air zeli rien bayate spectacle pe ça mité ça condé la bo vandi ebi que lelo na zonga na makwa ouais na free du style pe spectacle mon copé et ça m'a été mais on les a été batu bayate zaki batu baye courant ce que katani courir katani quartier ngona mobimba moi vitesse na ça ba groupe bani kuna groupe ba charatin pour bazar déjà na courant mo reza stable parce que groupe au sommet là on est donc kuna ba biloko et tout là ça ba groupe ça ba congélateur ça ba ventilateur et tout là fort après ça ma malili tchanga likolo libanda boye ozolonga malili pour malili eza kuna ya makati nga kutu makile comme robimanga tina zolo niveau pene malili makile comme na zolo na là tu as double pantalon tu as triple même la chemise nous on tient casaque pour bola la bien il faut besoin bidon toi non ça n'est bidon moko ba bidon ya mayo ana bo tient mayo moto plein bo tient on vend pendant 10 minutes mu finu ko fungwama apo kangi mu finu ko bo tient on a kata ya couvert ya boulangette pour tono la ba boulangette bo tient na boulangette chaleur wana zo mata bino wana la bien so ito la bien te mama lilo eza kuneza ya oloka ya oloka ekoto na matoi ngeki bana okota nga pena na matoi makile comme bimanga na zolo donc yango mbala situation que la free ici ba moi on a kenda ko na kenda ngo soute na wana kalikila ngo penza et puis kotala bien pe boy Blaise Mabanja voyage comme lobisa au moins trop na loba boy banda kala bato ba yebinga avant na voyager na banda loba boy nga za mbanga banda kala mbanga na ngeza po na risque ba liwa mbalebele nga na risque ba liwa mbalebele na mona ke nzamba linganga loko na sana bon moi fona za mbanga na mbanga na nga po ato lukinga ipe po bomango olonga ngate ko bisika ba tchala ba poison nga la zarate mo sika ba zona ka basi na zarate
bango batianaka bapoison mpo balinganaka basi na babasi balinganaka basi ya bato nga sikoyo makambo na nazalaka comportement na nazalaka nango te namela mpe bato mbongo te si naa na mbongo te naa na cope na yo naa na nyongo no naa na mbongo te na yo so mpe naki naa na mbongo te kenda bando kosa yo namela yo nabaki te nameli ye yuma rien nayiba mpe eloko ya motu te nakimaka nanga mpe na bilamba bato te nakimaka mpe na bambongo ya bato te natambolaka nanga na kobanga nzambe ata 100% te mais mwa babiloko ezali mwa bapriorité nga nazalaka nango. Voilà 2018 na yo ezalaki positif négatif tokota 2019 depuis toko 2019 nga nde namona na yo lelo par rapport à ba tournée na yo yo kaka ndenge na palola waka retourna ngulu pour 2018 na kangaki yango nga na loba te nga na koma na nga wana demo za na vitesse yo basaka na android bazonda mbo na yo bien pour vitesse lekana nga na koma na nga komisi nga ka mbangu babi otuna ngulu ko komisi ka to loba kaka otuna ngulu 2018 non eza dia quoi bakisi kaka ti bakisi kaka ngalinga bandima kisi boy ya solo te bawanga na mabe bakisi kaka koma tete kota bayedi bakisi kaka tala kaka biso za bana les rois des rois donc komba nganga no yewana ouais les rois des rois ye mutakela likolo na se ozongeli biso ye wana nganga ye wana donc a mystique. Dans 2018 na kanga bango basali nyonso siko po babotola ngaka moi 600 ba mso balobi alobaki 20 ans wapi 20 ans ngo OK ba ebete siko nzambe ndenge omemela ngai abaki 2018 eza po bato ba découvrir style ya sika ya coupe moko boya bleu torse ni bato ba découvrir talent bato ba découvrir comment est-ce que bato ba ko seka espace à 2 secondes pour ça ba vidéo mso ba 2 secondes. Et moi, je me suis dit, je vais faire une vidéo, 2 secondes, 2 minutes, mais je vais faire et si je vais faire une pour que niveau à l'école. Tu vas découvrir. Ça quand même merci Nzambe. Non. Na Pierre merci vraiment. Ouais. Voilà. Malgré coupé na yo, malgré ngulu, malgré. Donc Mbutama Sebe Penza a contribué à Belé. À formant à Penza. Comprendre, hein? Donc 2018, ils allaient qui a confirmé. Parce qu'en 2019, ndenge bandeka lokwa moi keba bato ranson dirait sili. Et sili tenzo ensemble baba kete 2019 c'est que ezali ba voyage. Bato ce que ba mon live. Bandelo na mbula. Ko s'organiser. Nazalaki papa epai bana epai lelo na komala bana ngesika moko. Vous comprenez? Bananga bazolia bien. Bazotanga bien. Ane yango esili bane belé basili basisi ba nete hein. Ba paré belé ba koko aussi.